Voilà, très chers abonnés de la Fantastique Info. Kimia Nanzambe Ezana Bino. Et le Mouna Mabota na Bino Mubimba. Et Olandi Biso na Mbana Liboso. Et Lenge Mwansi. Et Topé Moubali. Papa, maman, Tosengi Nayo. Pour s'abonner. Et massivement sur votre chaîne télévision Fantastique et chaîne agro business dans la République démocratique du Congo. Dans le but de souhaiter tous les bongo la première chaîne dans l'État bongo dans le domaine de agro business dans la République démocratique du Congo. Voilà, vous allez voir monsieur Zéphirin, Tita, Ozali bongo. Derrière caméra, Ozali bongo na maloba, il y a des centres de biso toujours pour la contact de technique ya colonna. Technique ya colonna, lelo na la fois parce que la ya colonna pointe noir ya kasi lelo na zo la sabino technique ya colonna nguba na kati ya mboka na biso République démocratique di Congo. To sengi olanda biso na bokebi nyonso na mokolo ya lelo. Mbote papa prof. Mbote ndeko. Kombo na ngai Léonard Mulamba. Léonard Mulamba. Awa tozali bongo wapi? Awa tozali na quartier Menkao na commune ya Maluku, ville province de Kinshasa. La ville province de Kinshasa na commune ya Maluku na quartier Menkao. Pana biso tomoni na maboko na yo ezali ni nguba. Tomoni na nguba. Eloko ni boso la nguba. Tozo lona nguba po après 90 jours biso pe tozo rendement nango. Rendement nango. Balandi ya Fantastique Info Télévision bazolanda yo bazotala ete lelo tozali bongo na mois de novembre etikali wa quelques mikolo pour que tokota mois de décembre mais kasi yo tozomona yo ozolona na novembre tant que belé bazuma ele pa na biso bayebi ete saison A et mois o ebandaka na fin na yango saison B bayebi ndenge bandaka pena ndenge Cécile là mais kaltastal sala balanda Fantastique Info Télévision yo zolo na nguba o na saison ni oyo ezali saison A. Saison A ebandaka na mi-septembre et c'est la kati na mi-décembre. De saison B tozwaka ngo le 15 janvier ti le 15 mars. Wana saison B. Wana saison B. Saison A nenga bandi boye ti akosuka le 15 janvier. Le 15 janvier. Na biso na plateau de Bateke. Comme mbula zonga retard, to banda pe olona nguba retard. Nde to wela ka kolona octobre na novembre pour décembre ngube bota bien. Pourquoi bo banda ka kolona nguba na retard na bino awa na kati ya plateau de Bateke? Bon, pona mbula ekimaka avant ezonga pe retard. Donc mbula ekonoka ba côté musu déjà na septembre biso ati octobre mois mbula bandaka. Mbula bandaka. C'est-à-dire kolona na bino na novembre ne bolona na novembre o bozana retard te. Te tozana retard te tozola na saison A. Saison A. Maintenant oyo ceux qui boloni na saison A tebi ete nguba ezaba culture o wapi ezali bongo placé et classé na 3 mois eza bongo te eza bongo mais kasi pona bino nguba o ningo zomonela a boloni yango na mois de novembre pour le billet ça 90 jours so calculer malamu penza 90 jours les hôtels service ekokoma ti à peu près ba février. Oui. Mais quand c'est balanda Fantastique Info Télévision batuni yo lisusu papa na biso prof ngala bona benga kayo parce que ça les grands professeurs na kati Minkao balandi bazotuna mutuna tuna biso professeur alaksa biso ete bilanga sali ezali combien d'hectares? Bilanga sali eza 1 hectare et demi. 1 hectare et demi. Oui. 1 hectare et demi et quelles sont déjà la culture oyo kotisa kati bilan? Naloni kaka nguba parce que ye basangisaka ye na culture mususu te. Pourquoi basangisaka ye na culture mususu te pona kubebisa betando munene? Bon, ye alinga concurrence te parce que tolonaka ye na première phase pour permettre biso ameka kwa mande mabele potango tokolona culture mususu sima na ye parce que ça la culture à rotation ya 3 mois. Donc après avoir kolongola nguba to cha bion toloni soit mbala sima so tolongoli mbala toko kolona masango na manioko yango nde tochaka ye na première position po ameka kopesa kolesa mabele po kasa yango ba elesa kande mabele.
Voilà, balanda fantastique info télévision, boyoki réalité, boyoki lisusu oyo abengi bongo mayele, c'est-à-dire que na mpona komema mabele na yo mpe ezwa vitamine, ezwa ekóma lisusu na fertilité kosakana te. Premièrement, lona nguba. Eza bongo mpona kolona nguba pour obénéficier obénéficier mabele makasa wana vitamine ya mabele. Il faut kolona nguba ou soit mbala na mbala liboso. So koloni mbala ou bien mbala ekotaka bion. Oui, mbala ta ekoti bion mais bachaka epele o musu ta za na concurrence te. Tango bokolongola ende bobuka lisusu bion wana bocheba bion musu boloni masango na manioko. Boloni masango na manioko. Papa na biso balandi fantastique info bazotuna susu mutuna ete. Tuna papa les grands profs. Ozali agronome, bi ozali moko ka ba cultivateur na kati ya Minkao. Naza agronome natangisaka na Institut Technique Agricole ya Minkao, IT ya Minkao. Vraiment tika koloba boye. Ozali ya solo wana. Eza ya solo. Vraiment, les grands professeurs ozali moko o agopesa mayele na ba jeune kinois oyo baza na kati ya Congo awa oyo bazotelengana oyo bazosala mosala ya bilanga me kasi bazozwa vraiment mayele mpenza profondément te mpona kolesa biloko malamu. Papa na biso bandeko batuni mutuna na oyo oloni 1 hectare aussi na kodépasser combien de copeaux, soit combien de sacs ya nguba oyo otie na mabele. Bon, estimation ya dépense sur 1 hectare avant récolte. Il faut avoir moins $750. Parce que avant récolte $750. Avant récolte $750. On a 1 hectare. Et belete. Et belete $750. Si vous savez on a calcul en francs congolais c'est belé. Oui, comment bah 2 millions quelques parce que location dans ya mabele c'est 200 000 le labour 200 000 herissage 200 000. Bon, kolom main d'œuvre ya bato bakolona il faut futa et puis il faut somba semence ça kombi 4 000 francs moko siko na 1 hectare il faut lona au moins 210 copeaux 210 gobelets 210 gobelets. Yeah, donc on somba peut 230 pour que tango opona etikala 210 ou bien 200 juste on a 1 hectare. Voilà ndia fantastique info télévision ka on tolobaka ete baka maele na ni mantaka zwa bikina bloc note nocha mopanzi ka on tolobaka ete fantastique info au télévision c'est une université buissonnaire na kati ya Congo. Voilà papa na biso tel ça balanda fantastique info télévision tout moni ete aussi koloba $750 na ba dépense nyonso avant récolte. Maintenant au tel bongo ceux qui par exemple mutu na hectare na ye moko na mabele na ye moko debino bosi na kolowe awa tolongoli toki kosala peu près combien na 1 hectare pour na mabele na ye moko à peu près ako dépenser au moins ba $500-600. $500-600. Wana otie na labo toki na terme siko ya labo to banaka première opération to banaka ni labo ou bien to banaka na labo so osali labo après oye na RS soko si RS nde batie bion. Maintenant par rapport à prix labo 1 hectare na combien 200 000. 200 000. Oui, mais là on a pris à tracteur. On a pris à tracteur. Mais to kaka ete ba 16 ba ne leki to sala ba misala oyo bilanga na ba plateau ba teke tracteur avec na ba 170 000 ba 180 000 lelo pourquoi comme ba 200 000. Mais Congo ngo ndenge ezokendele nde na mbongo ara so oche na kati à peu près ku tezo ba 210 000. Oui, eti à son à 200 parce que tracteur va comme exiger 200 000. Exiger comment tandis que carburant to ki na Kinshasa. L'état a tracteur te biso pe ba paysan to za tracteur te il faut louer pas mutunda sa lo musala. L'état a tracteur te comment to comme on était ministère ya agriculture pêche et l'élevage ainsi na ko lancer ko tinda ba opération ya ko pesa ba tracteur na kati ya ville province de Kinshasa salama ki bongo na o babengi bongo na échangeur na limité bino bokaki yango te toyokaki na biso me ba tracteur wana esukaka na bato ya likolo na seboye komaka te parce que na plateau de bateke toza na mutu moko bénéficier tracteur te pour gasalela bato bilanga donc plateau de bateke mo bénéficier ba tracteur wana to bénéficier te comment ça bozaki na balobeli te bi ba technique ba agronome ya solo te parce que babi monsieur kotaki projet faut comme projet après bapesi bino yango bino bozalaki na bato routine te tozalaki na bato te mais nde bango bayebi ke non plateau de bateke yango elesa centre ville soki batie programme ndenge Mose asalisaka bureau ya ministre agriculture awa esengeli nde batracteur yango batinda yango awa na département ya agriculture eza awa nde place wana bapaysan bakokende kos'inscrire pour ke bazwa mpe batracteur esala bango misala bozala na baekole awa ndenge olobi ete tozangisi aussi koloba ete tozali moko ya baprofesseur maintenant oyo tali bongo kote ya ministère ya agriculture ya mosala ozosala
bozwaka pe ba visite na bango bayaka kotalisa bana kotala pe becteur na bino bokozala yango en tant qu'école mpona koforme bana mpona kolakisa bango banzete makambo wana nyonso mbala moko te ini kolobaka mboka na biso eza na mpasi salaka mosala pusanaka malema lenga mpe lelo na kolona nguba balandi ya fantastique info télévision oyo eza kaka ndenge ya kotalisa bino technique ya kolona nguba epuis badepense nini bandeko basalaka après avoir kosisa kolona nguba yango tozotalisa bino ete première opération ezali bongo okotisi tracteur na yo balaboure mabele après avoir collaboré mabele okotisi lisusu deuxième opération okotisi tracteur basali bongo herse mais kasi herse ya nguba esalamaka mingi balobaka ete ne papa nyonso si koloba ete esalamaka mingi na maboko parce que na tracteur basila na koexe vraiment mabele bien te eza bongo te papa eza bongo baza chere parce que koma fatigué eza surtout eloko wana bino na mikao balobaka ete bozalaka na oyo babengi bongo motungisi makasi ya matiti na bilanga na bino eza ya solo parce que misuni ezokomona bapupolaka liboso bapupoli mbala mibale ndenge tozolona boye matiti deja yango ebandi kobima donc esengeli kozala nde makasi surtout na entretien ya biloko mpo olia yango na biloko oyo oloni pour kolia malamu papa na biso balandi bazotuna motuna ete tomoni oyo na nguba na maboko me kasi banguba bayebi ete ezalaka basorte ebele toloba bamisusu ezalaka nguba ya rouge misusu banguba ya minene ipaye nguba ya bato ya basuku nguba mpe susu tokaka susu ya bakongo totuna motuna yo nguba nini oyo sino kolona oyo nga nazolona eza nguba ya basuku babi nguba ya basuku yango nde efutaka malamu bon na ntango oyo esengeli kolona kaka nguba po rouge azala na bacondition ebele akufa mpe mingi comme mbula ezonoka makasi il faut koluka kolona nguba oyo ya basuku c'est-à-dire que non nguba malamu ezali nguba basuku oyo na kopo na moment oyo bozosomba ngo na 4000 francs c'est-à-dire na moment oyo tozoloba soki moto aza na besoin ya kolonisa nguba aza na retard te aya olonisa nguba ti bale 5 décembre nde akokotika okoki kotika mais nazoloba nini badiaspora oyo wapi bazonéglige bilanga oyo wapi mpe bamipesi na bilanga me kasi résultat mpenza ezopesamela bango te bazosala bazomuye bamayo mais sikoyo résultat ezopesama te ozoloba nini mpona badiaspora oyo bazolinga se décourage batika na bango mosala oyo ya bilanga bakota na babusiness mosusu na baoyo bazoluka ete baya me kasi bolembu ezokota parce que bazomona ete négligence na bandeko oyo wapi bazali kozwa bachèque batali likambo ya malamu tokoki koloba na bandeko na biso nyonso bayeba ete ata chine soki edevelope na agriculture parce que na poto lelo soki balobi ke non bitumba ekwei kaka lelo bakozala nzala te mais biso na kongo soki bitumba ekwei lelo kaka lelo tokobanda nzala mpona nini mpo toza develope te na agriculture lokola toza develope te na agriculture tokokola nde te tokobanda ozala kaka na pasi il faut tomipesa na domaine ya agriculture mpo yango nde kosalaka ekolisa meme technologie ntango moto azolia bien aza na facilité ya kosala makambo nyonso mais ntango libumu eza nzala eza na mosala moko moto akosala te oyo ekotombola mboka nde likambo ya malamu yango wana tokoki koyebisa bandeko balandi ya fantastique info oyo balobi boya bosala mosala mais kasi tokozongela papa asala na mosala toke na ngambo ya bamama parce que bolobaka ete pourquoi bosololaka bamama te kaka na bapapa bolinga bapapa mingi pourquoi bamama te mbote mama mbote papa mama tomoni yo na liboke awa toyebi te so liboke yani ya nguba liboke ya nguba nazolona ozolona depuis obandi oloni combien de kopo mama banda ntongo naloni oyo 6e kopo oh 6e kopo banda 9h banda 9h c'est-à-dire d'après yo ndenge na makasi ozala nango na boyebi na yo oyi kosisa combien de kopo na journée na kolona 10 kopo bien 15 kopo bien 15 kopo c'est-à-dire oza forte mama oza makasi esengeli bongo po tozolia kaka na mosala oyo tozotangisa bana na mosala oyo soki naloni te moye natangisa mwana eza te donc oyo ningi kolobaki oye coup de main naye coup de main te mais eza kaka mosala ya biso ya ndeko mama biso tototuna mutuna nguba ndenge oyebeli yango matière ya nguba kolona nguba est-ce que rentabilité nango kozwa pe moi quelque chose na nguba na kolona biloko mosusu nguba pe quand même résultat nango epesaka résultat nguba en tout cas penza epesaka aka epesi na nguba nde na kozwa na résultat wana nde naloni babilona mosusu toloni bilona mosusu to bayi na nguba apo koni po nguba aza na 3 mois
na après 3 mois wana nde naluki biloko ya inane poso nalobi ke nalona na biloko ya inane bana bakotanga te seke difficulté ekoti na kati ya ndako yango wana tosalaka ifu naluka na biloko ya 3 mois epesi ngai lokola na vivaka kaka na Congo esengeli nazwa na biloko ya 3 mois après nakoti na biloko ya inane biloko ya 3 mois ezalaka ebele wana question tokoti nango les professeurs et pourquoi pas na kotia bion oloni maïs oloni pe peut-être ba aubergine basolo kaka na 3 mois wana eloko kaka eloko moko na 3 mois bon nakoki kolona eloko moko pe te ndeti maïs na kolona aubergine eza domaine ya mutu na mutu oyo eloko oyo ekoteli ye na makila oyo akosala mutu na mutu aza na eloko na ye oyo alonaka aubergine akolona aubergine oyo alonaka solo akolona solo mais lokola biso pe makila ekota na nguba esengeli tolona nguba mpona réussir esengeli olona nguba mpona koréussir mama na biso balandi batuni mutuna elongo lokola mama na biso grand Gilles mama na biso susu Luata mama na biso Jolie depuis Autriche azolanda yo na bokebi nyonso mpange ya beto aketu bane mama na biso na bito kaka Kongo pete oyo kaka Kongo aketu bake ba mama pourquoi tango bolonaka nguba to kaka ete nguba omona ete oloni nguba mais kasi ndeko wana alonaki par exemple 1 hectare ya nguba ne papa biso siko loba ete siko dépenser combien de kopo 210 kopo oyo abimisi mbongo asombi mais kasi na résultat na ye récolte okomona ete demisaka nguba so saki moko nguba balingi oloba bayike balobi ete bamama balonaka mosala bango kobomaka nguba ezalaka solo te ya lokuta ezalaka ya solo soki okutani na bamiyibi okutani na bato ya malamu te mais esengeli ntango yo ozosalisa mosala yo moko ozala vigilant olandela mosala na yo depuis po te ozwa résultat mpe ya malamu ningi oloba eke bayibaka na bango ya solo bato mosusu oyo okutani na moyibi Kongo ekomanaki moyibi ya verité bazali ya kimoyibi mpe bazali soki okutani na groupe ya kimoyibi bakosala yo bongo voilà balandi ya Fantastique Info télévision bozwi baréalité oyo apesa epasaka ntango tolonaka nguba epuis technique nini ya kolonela nguba na kati ya mboka na biso et surtout na kati ya plateau de bateke et voilà wana tolingi tokóma na suka tolingi tochite mais kasi papa na biso asi kotalisa biso te oyo ezali mbala liboso te balonaki déjà mabele ezomona ete ezali bongo muye mbula elingi kolakisa ete ebetaki lobi lelo bayo kokotela yango na mabele donc c'est à dire que soki olona biloko malamu olingi ozwa résultat malamu et à 100% même pas à 100% à 90% tosengi na yo moko olingaka ete ozala na bato oyo moko ya cirque bakolandela yo mosala de près de façon ke non mosala esalama ozwa mpe résultat moko ya kitoko kasi tomoni ete na ngambo wana tomoni totuna susu papa na biso ezali kaka ya bino bolonaki parce que tomoni ngambo wana esili kobima deja nguba eza ya solo ya bino bia ya bato voisin na bino oyo ozomona wana eza deja nguba na biso 1 hectare oyo ya liboso toloni yango wana oyo wana kuna soki oleki angare oyo elandi wana nde eza nguba tobandelaki balandi ya Fantastique Info télévision batuni yo papa na biso ete oyo etali bongo lisusu côté ya baentretien entretien ezalaka prix boni mpona baentretien soki moto ayebi asalisa entretien ya nguba et puis combien de fois pour que osala récolte okosala combien de fois ya récolte sarclage ya nguba tobandaka yango avant 45 jours mais ekutaka même prix na tracteur mais il faut osalisa de rotation ya sarclage basali sarclage ya liboso ozongela mibale parce que bazachère oyo ndenge nalobaki liboso ekoma fatigue yango omoni topréféraka kolona nguba par rapport ya aubergine na tomate ndenge olobeli parce que matiti oyo eyaka ekoboma aubergine ekoboma solo ekoboma tomate mais avec nguba ntango bosarcle matiti ne apesaka déjà malili wana eboma matiti mosusu mwayemata eza te epuis matiti ya nguba epesaka fume na mabele nde ntina toutilisaka mingi nguba liboso mpo tolandisa culture mosusu nsima na ye wana balandi ya Fantastique Info tokomi bongo na suka tosengi na yo olingi okoma partenaire ya Fantastique Info télévision olingi mpe ocontribue olingi mpe osala mosala elongo na bapapa na biso neti baprofesseur oyo wapi les grands profs ozosala mosala ye moko sur le terrain oyo mpe afandi mpe na kati ya minkao contacte biso ozanga te na koyeba na kozwa numero soit na koyeba na kocontacte bango tosengi na yo ete soutenir Fantastique Info télévision na oyo etali bongo côté ba moyen de déplacement na oyo etali bongo
na ba matériel tozo tel la bino ba o wapi ba lingaka Fantastique Info télévision kende liboso kaka nini to bagati la première chaîne o etali bongo na masolo ya gros business na kati ya République du Congo. Mama na biso mbote tomoni yo mama na biso musala ezosila lelo na bandi umela te esila umela te esila ape fona lona quand même hein? oyekola kolona mais est-ce que bandeko batili mutu na nguba ekipaka baécartement te ya kolona ekipaka soki okokangisa yango esika moko ebima bien te soki mpe olegisi mosika mabe mpe kaka fo kobongisa yo moni ozosentir ke non nayebi ke non écartement nazosala eza ya malamu différence ka ya Congo différence ka ya Congo ekontaka mpe na Congo ya kolona ekontaka soki Congo ya monene mabe soki Congo ya monene mabe neti ya moke boye kitoko bandi ya Fantastique Info télévision tika nzamba batela bino na biso tokutani bongo mbala ya nsima. Restez toujours branchés sur votre chaîne télévision. Bye. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV.